Page 27, 29e cantique. Yo wasali mukini malamu, le bateau, ça toujours na bokaboni na kobomana. Amel Bota, kombo na nga Dorcas, na vandi na commune Ntiele na quartier Mangengenge. Nazo sambela na seliri ya Campem 5. Na bana ko sambela église mususu, mais na yaki nde kokota na liloba. Mais na ko témoigner na o Nzambe asaleli ngai. Na lalaki na butu, nazo lota ndoto, nazo solola na papa moko. Tovandi quelque part azo yebisa ngai ke na banda ko zelo tangu mulai oya na ndaku na yo yango yo. Après yebisi ngai alakisi ngai ba sali namoni motei namoni na musakoli abi bango yo za kola ba protocole na bango na tuni ba protocole na ndenge nini na ka ba protocole na ndenge nini ka ba protocole mbamona sutuki ndoto ne ko lala na butu ne ko mona na bimi libanda na mona abunda moni batu baye ebele misu babongani koto batu koto nguma koto basodo koto baniawu koto banzoto bambua do bibayaki penze ebele makasi babandi ko bundisa nga na bundi na santi penaki na lembi na komi faible makasi. Après na monika papa wana abanda ko sola na ngai na moni aye abandi ko bundela ngai abundi batona nyonso bakuoi bakufi. Après simbi nga lipeka ebisi ngai olembi parce que oliaka misuni. Après na batongo na la mukabotangu mubai na nga la musabiso na tongo to kende prière na tongo wana matinali wana na lamuki me malobezate ala musinga me maloba ezate nazo lobele me azo comprendre te na ndenge na yeko senga ebiki na papier ayeko pesa ngai papier oyo nde na yaki kokoma maloba oyo akenda ngokuna na église abenga bakambi abenga basali baya parce que maloba ezate maloba ezobima te na munoko na ngai na ndenge akendeki aye ayebisi ngai Dorcas basali bazoya mbala moko namoni basali pe baye bakoti pe na ndako me bakoti 3 personnes me pona loba maloba ezate na ndenge musakoli atuni ngai ser poso ndenge nini ozoyoka nini nazo koloba te musakoli atuni ngai 3 fois mobimba me mwana bimisa maloba ezate. Après apesi mobali na ngai ji apakola nga mususu na mela apakoli nga to bato apesi ji babimi libanda kaka na papa oyo bakotaki na ye babimi su na ye si mobali na nga ki apakoli nga ji musu na meli na bimi na salo abengi su basali bakoti na ndako bakoli su kaka na limemi papa wana peka bakoti na ye lisusu ti mosakoli abandi kopesa nga lipamboli ntango apesi nga lipamboli asimbi ngai nde sikoyo naye komona kale meme namoni papa oyo bayaki na basali afongoli nga munoko afuli nga mupepe 3 fois mbala moko mosali pe asimba nga ka na loboko ka boye asimba nga ka atika ngai te na nde nabengi mosakoli motei na ndenge maloba ebimaki a partir ya wana oyo namonaki yango wana Nzambe asaleli nga bikamwa yango wana baba oyo nakomaki Nzambe alongoli nga baba maloba ezongi na ndenge mosakoli ayebisi nga bokovanda su na ndako te fo okende na église oyo ovanda no moke ti prière ya 15h bongo ozonga ndako nde tokendaki na église. Apa atuli nga papa ngo koyeba ye ngabi soki namoni ye boye na oyeba ye. Après ayebisi ngai après nayebisi papa ngo ye wana oyo aza na foto ya mwana sere moko tozalani kote moko ya lati nde ayebisi ngai wana prophète na biso oyo omonaki ye wana. Message na ngai nde eza yango wana témoignage na ngai Nzambe asaleli nga. Amai bandeko
nga na benga na kombo ya Mosakoli Joël na sala na district ya Changube oyo kamera Mose Sompa na Motejo na sala na cellule ya Campem 5 na Motei Mpia eza juste misala ya Nzambe oyo ezomonana à travers l'homme de Dieu nde boki témoignage nde commencer à témoigner aza nde ko tembe une église aza pas même na 3 semaines église tembe une église isika mais na journée ya lundi na butu nde ko la mimonisi na nzela na ye mardi na tongo to ya man église le même mardi ya mois otoza ya juin na le 3 nde makambo ane salem to moni frère na ye a une église elle biso papier obomoni ndeko alakisi wana na moni ka mutu aye apesi nga papier anini natala abibenga basali baya noki na ndako nga malobe ebima te me namona bato ebele na nsima ya ndako natuni nini abi mose na comprendre te nalamuki na tongo comme d'habitude nga nelamusaka ser ba église me nalamusa ser aloba te kama ya miso ebima ye namoni kwa bavanti na meka koinsiste ser aloba te malobe ebima te ser akomi baba siko naluka na comprendre nini eleka na comprendre te nda asalinga signe asenga biki na signe na papier nda akomi ke ebengelanga basale nase kende tozoya tutikali toyambi mwa moke quand tosali na bato après nasi motei tokende tokoma kote ya ser docas babengi biso mais nasi motei kote tokende esenga jus fo ezala mais biso mpe jus ezalaki te nasali effort nkolo akambaka jus fo ezala toke koluka jus epa bandimi toke pa ser moko tozwi jus moke na bushaka oyo aswiste wana atie biso jus wana nde toke nango toke tokomi tokuti ndeko na bi mais eza ya solo to nde ninga mona benga ye mpona confirmer ke azoloba te akomi baba ya solo ou comment nabenge 3 fois ser docas aotalanga na misu ma ya misu ebima me aloba te ser docas aloba te na se telema mpo azalaki akolala na se na se telema vanda na kiti avandi nkola apesi maloba molimo nayesi mobali na ye mwasi na yo eza na makambo oyo amoni na butu esenga apesa message wana me bato baye koatake ye nde bakangi ye maloba puisque aloba te me na nguya Nzambe oyo evandi à travers l'homme de Dieu azwa lipamboli aoloba mobali atunga mose akoloba nefsi akoloba zwa ji oyo pakola nzoto mobimba jinda mwango toyaki nango napesi ye pakola nzoto mobimba moki emelisa ye biso tobimi libanda so esilisi kopakola ye obengi biso tokoti batikali mpe na ndako tobimi libanda na motei apakoli ntango asilisa bi te basali na silisi boya ntango toyei kokota na 26h na bandi opesa lipamboli ntango na bandi opesa lipamboli ngamo na kombo santiri miso okangama ya santiri maloba ezobunda na po ebima epa na ye na accéléré lipamboli ntango na silisi napesi ye mbote mpona telemisa ye ndenge alobi liboko nange esimbami na ye panda ba 2 minutes totelemisa moto otiki me ntango nasimbi ye nasanti courant moko mpenza entre nga na ye ezoleka sitaka akomi kobunda na papa ti aya kobimisa maloba donc abimisi maloba mbala moko alobi mosakoli wana ngani tosimaka na loboko abimisi loloba abi mosakoli motei po motei atelemaki mobali atelemi mosakoli motei wapi mutu boyaki na ye nabi eza prophète déjà kei puisque ye aza na précision ya l'homme de Dieu te na physiquement boye bien nanu te amundima sika nefsi ye eza prophète oyo toyaki na ye nde mutu asali ke maloba na ezonga yango boki ndenge atémoigne ndenge ebandaki ye na butu nyonso oyo amonaki na nde babundisi ye l'homme de Dieu ye abundeli ye nde mokili ekombatraki ye ekanga ye maloba me nkolo amimonisi na nguya l'homme de Dieu ndenge atémoigne bien Nzambe afungoli miso ya molimo toyotambola na mosuni motei mosakoli me nkolo afungoli miso amoni 3 personnes et le 3e personne wana nde l'homme de Dieu afungoli ye munoko afuli ye mopepe yango mpe eza d'une manière topesa message direct na bandeko mingi oyo bakomi okota na distraction ya mokili kokende kondima kozwa mbongo kosalir ji ya liloba soit kosalir l'homme de Dieu eza malamu mingi te puisque tala batémoignage oyo ji ezosala ya mingi mpe te kaka mokie me nkola mimonisi et l'homme de Dieu pour le moment ti makambo wana esalama prophète Konde azalaki na biso te musika mais à se paraître liboso ya ndeko ensemble na basali atamboli na Kinshasa ewapi na mangengenge donc l'homme de Dieu aza mutu oyo tosimba ye makasi et ji eza eloko ko négliger te ji mukie mais misala Nzambe emonisami donc voilà témoignage oyo ndeko amoni nde yango wana
bino mo boyoki misala ya nzambe yango baliloba bazimbisa bino te quel que soit ba problème quelle que soit ba difficulté bozana nzambe elongo. Mokili na Nzambe, page 27, 29e cantique. Yawa sali mokili malamu, le bateau.